Mbote bande ko balandi ya Bimage télévision boyebi ke Bimage télévision zara toujours wana pona ko pesa bino ba actualité surtout ya sur à la source le lot ozali awa na aéroport de Njili wape pai tuye ko mabongo président Dr Kanku Mukanji o azali bongo président ya MDC o ezali mouvement parti politique mouvement debout congolais bomoni ndenge bino moko bato bazako yambaya avec esengo makasi en tout cas quel chaleureux Bimage télévision zara toujours wana pona ko pesa bino ba actualité elle est là ezali bon ko lakisa bino lo lengeni le Lengeni MDC parti allié à UDPS mouvement debout congolais ezali bongo ko si journée na Kinshasa et pas président na yango Dr Kanku Mukanji wape pa itozali na Naomi Samba Dimitri Bongania Naomi Samba Bimage TV zara toujours wana alors Naomi Samba parce que okoko biso par sentiment na yo par rapport à lelo ndenge toye na aéroport ya Njili pona ko mabongo Dr Kanku Mukanji. Ouais, bonjour d'abord, bonjour Nayo Rachel. D'abord, il y a un sentiment de joie. Il y a un moment que le président Nabiso, après Mikole Belé, a vraiment Namboka, il a vraiment accueil, comment est-ce qu'il est vraiment chaleureux. Militants surtout na ba cadre il y a MDC ndenge vraiment ba répondre présent vraiment na invitation oyo ya koyamba vraiment président Nabiso docteur Kanku avec tous les honneurs tout honneur qu'il mérite donc voilà tout ça vraiment on a ici oyambaye et surtout quand tout le barabi Bimage télévision tout ça la ka musala Bimage tout ça vraiment là pour nous plus ba information sûre et fiable exact que non to kosa kato to tchaka ba titre moko boye donc awa nangina ba que ceux qui besoin kolanda actualité politique que ce soit musique ou quoi, sport, culturel, tout ce que vous voulez. Beaucoup tango awa na Bimage télévision et continuez toujours de vous abonner na Bimage télévision et encore bienvenue, bon retour à notre président, Dr Kanku. Voilà. Merci Naomi Samba, Miss Mongo de la presse, Bimage télévision tozo koba kaka. Oui que parti mouvement de debout congolais, ils ont une ambition moko, mais surtout ils ont une idéologie kakaya. Père de la démocratie, bien se boyer bi papa Etienne Tshisekedi Chilombo et papa Etienne Tshisekedi wa mulumba webi Chilombo ezali bongo président na biso tala kaka soto beta Tshisekedi donc to koya ka na ye sala ka mabongo quoi donc parti debout congolais on voit le fils directement vraiment Naomi Samba parti debout congolais en tout cas ezali ka un objectif mon corps pour na ko sala que Congo ezala vraiment na développement ya solo surtout le comme tout ya ezali vraiment le peuple d'abord parti politique mouvement debout congolais le peuple d'abord et ça à Makambo. Rachel, j'aimerais clôturer pour le plateau Nayo. J'en profite pour dire un grand merci au patron de la chaîne Bimage télévision, Papa Yves Mavambou, et pourquoi pas Nabato Basouté Narabiso, Junior Maximus, Bazatemo Ebele, Axtrid, Chanda, pourquoi pas celui qu'on appelle Dimitri Bongania. Avec un grand B. Bali Mobali Mokoyo, Aleki Mibali Misos. Donc, il y a sur l'Arabie. On peut s'en bambou tébélé na appel quoi, presse. Un homme en 1000 actions. Donc, il y a un salamambo. Na bonction mambo oh que non, batumsu bazana moti. Merci Naomi Samba, merci Naomi Samba, surtout lundi Naomi Samba. Tu sais que moi quand je suis devant la caméra parfois j'aime bien me défouler quoi. Bon, pour clôturer, je dis merci à toi Rachel pour l'invitation aussi. Merci aussi d'être présente dans l'activité, la cérémonie minene et l'événement minene de Tiboye. Donc continuez de vous abonner et surtout boutique la rabiso ba commentaire wana ba critique na bino ya onde osala keto bongisa et si comme bébé zalaki merci l'équipe Mobima Bimage télévision et bon continuez peut que s'abonner na Bongania TV wana chaîne na bisope. Donc Bongania TV zawana donc ba image oyo beaucoup tango na Bongania TV beaucoup tango pe na Bimage télévision merci Naomi Samba ba journaliste ba lobaka ebele en tout cas franchement bilongo bozomo na tozana aéroport ya Njili wape pa toye ko yamba bongo président MDC Dr Kanku Mukanji tozo ko ba malem pona ko kitsa ko kende place to ko zo mo réfléchissement to mela mo muke to sepela longo na ba membre to pe ba cadre nyonso ya MDC mouvement debout congolais alors to ko pesa Longo Nyamakasi na appel ko ezali association de presse en ligne au Congo o ba yaki pe ko sala reportage na bango pona ko sepela pe pona ko yamba président Dr Kanku Mukanji
on peut pas y tokuta na bango pe ezali ba presse belé en tout cas appel Konde Makambu merci Nabino merci na CG Serge Koussanika merci na Durcap merci na ba membre nyonso merci na ba cadre na moni bongo Sylvain na moni bongo Albert na moni bongo madame Posette na moni bongo lipasa na ngai ya motema Léa Omba Miss Léa donc boza ebelé patron na ngai Yves Mavambu Dimitri Bonganya président na ngai Junior Moyua bu baza ebelé en tout cas tozo ko bana bino to kenda malem redécouvrir nzela tito ko ma place to laksa bino po biso la bi image télévision to laksa ka nyonso et puis to laksa oya solo merci. Aujourd'hui à l'aéroport international de Djili, nous remarquons une très forte mobilisation. Et qu'est-ce que signifie votre retour ici? Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre retour ici à Kinshasa? Voilà, je voudrais dire ceci en premier lieu. Je voudrais d'abord remercier tous les membres du mouvement Debout Congolais et toute la population quinoise de son accueil très chaleureux. Donc permettez-moi, dans quelques jours, nous aurons le temps de nous exprimer sur les raisons pour lesquelles nous sommes là. Vous êtes revenu à Kinshasa au moment où il y a des tractations pour la formation du gouvernement. Quel est votre point de vue par rapport à... Mais le temps de prendre la température politique, donc j'aurai à m'exprimer prochainement. Est-ce qu'on peut déduire que vous vous inscrivez dans la logique de ceux qui soutiennent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi? Naturellement, il n'y a pas de doute. Et quel message je vous ai dit que j'aurai à m'exprimer dans le temps à venir. Bien sûr, déjà, vous allez vous exprimer dans le temps à venir. Mais pour l'instant, parce que l'opinion tant nationale qu'internationale voudrait quand même avoir une idée générale par rapport à votre ligne politique, votre alignement. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Juste je vais vous dire une chose en résumé. Nous allons respecter les testaments, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, donc vous allez privilégier quelle politique? La politique où l'homme est au centre de tout. Et puis, vous savez aussi, aujourd'hui, le chef de l'État, dans son adresse lors du 30 juin, il a épinglé la manière de gérer et ce qu'il faut faire pour l'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez aussi commenter ou proposer par rapport au chef? Mais je n'ai rien à commenter. Je pense qu'il a tout expliqué dans son intervention. Nous serons là pour l'appuyer. Merci. Le même message cette fois-ci, Lingala président. Moïmbo Kambote. Mbote. Oui. Kolakisa biso te ke oza Moïmbo kate parce que sengelo lo ba monokono to bito lo bisope na monokono parce que moni ya solo ozali vraiment Moïmbo ka rwandisa makombo oza nango. To ndimisa mite ke za kombo oyo ozaki ya moto mosusu. Te na yebilingala bien te mena koki koloba na koko s'exprimer sans problème. OK, oza vraiment Moïmbo ka Congo. Naza mwana Congo. Ok, tout le monde lelo ba imbo kabaye ebele na ba panzi sango pona koya koyamba yo n'est-ce pas na voyage au baki bongo na kosa to pe mo bembo yo baki na kosala nini oyo zo signifier accueil o est-ce que mbala simezala ezala kaka boy lelo to moni ba bande ko baye ebele ba militaire partenaire baye ebele pesa biso na do lenge ya accueil oyo yango d'abord na pesi bango merci mingi na accueil oyo ba pesi ngai na ye awa po Tomi Sangisa to telemena mboka ekende liboso na projet oyo président Yemoko asi à Lobeli. Président Ngonde nani ba imbo oza Moïmbo ka président za Yemoko.
Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ok, on lobby déjà les cambouis message. On a mis vraiment quand ils sont sur Mozindo, malam, beta li solo pe moke, il y a parti politique qui n'a eu vision na bino, et ali vraiment il attend oyo, beaucoup ben na benaleza un peu partout. Ok. Parti politique Nangaï, et un mouvement debout congolais MDC. Ok. Tous alliés à Liboso, il y a IDPS. Très bien. Donc, Tosalana Bango, Mikole, l'équipe Mingi. Yango, Anna, tu continues, Moussalo, Tobandek, Nabango, Tisuka. Donc, vision na bino yango neza ko soutenir mo konzambo kapé vision na ye. Ok, tu évites ni ko baksa so poto su kisana opona mokolo ya lelo poto be ke to ko continuer sur to ko koba boyebi si biso ete bozana ba activité sur ebele pour na kolobela ko pesa comme ba message mais to su kisana lelo na maloba nini ko koloba. Nazoloba na bana mboka. Toye pour un changement, le vrai changement. Très bien. Et donc, makambo ya kala ikotikala. Bango moko bazala patient, bakomo na changement oyo ekoya, bako sepela. OK, totondi obotondi. Merci.
pour les assurances facilité, nous avons fait ces malbamouké, avec un copain, ça dit moi, vous, il y a ma camouflage biso. Parce que biso, tu pour apporter et le quoi sika, la gouvernance à Mogaoui. Pour éviter, bateau ne va pas la biso. Tu es dans ma solo à sika bandego, pour toi le président, après c'est biso boumouké, tu es papa me biso ni. Zongaki, place na Vandaka. C'est ici ma camion, c'est na salle kona dangwana na zongi. Na zongi kona bino. Na zongi kona oya ko sala na bino musala. Musala pongo kekenda liboso. Mesengeli na bino na biso tozala bomoko. Azana makambo lelo mingi akoyebisa bino te eboyeba ke changement eye changement ya solo mikolo ekoleka mingi te bino moko bokomona yango wana tosengi bino botya biso maboko po tokenda liboso nasepeli mingi nabakisa nakei na bino nawazisa baninga mosusu na balansi epesi ngai makasi zopesa ngai énergie ya kokende liboso mpo na bino pour se battre jusqu'au bout pour bana na bino lobby ndenge nalobaka ba vivre dans la dignité.
bozokende malembe, mais sûrement, boyoka likambo wana. Train essaie de démarrer, et bozongi lisusu nsima te. Elingi koloba démocratie, esi eye. Et kozongi lisusu nsima te. État de droit, eye. Ezokende malembe, et kozongi lisusu nsima te. Bozala miso gant, puisque baoyo bapebisa mboka balembi bazanan, mais bazali sous na makasi te bakosa bino te basalaka mosala. Toza besoin na excellence, toza besoin na bamédiocrité. Yangwana lingi koyebisa bino ke toza sur la bonne voie, bakose bino te. Baoyi bazo distraire baninga, bazo perdre temps. Comme on dit en français, les chiens aboient, la caravane passe. Il y a le président Antoine Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, viva! Viva! MDC, viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Docteur Kabou, viva! Viva! Félix Tshisekedi, viva! Viva! De la nuit, voilà, le soleil est déjà apparu. Le soleil là, c'est Antoine Félix Tshisekedi. Tokozala biso nyonso na nsima na ye po mboka ekenda liboso. Tokolonga bitumba wana tana bango eseleki tokende na bango malembe tokolakisa bango mosala tokolakisa te mwana Congo azala du nord, azala du sud, azala de l'est, à l'ouest du centre, pour vivre dans mon mengo. Boyebi kabwana. Bakonye de souffrance, boye biso toyebi to vivre te. Boyebi. Tata nyonso, mama nyonso, dans la boti mwana na ye. Les atés pour mwana na ye dans la misère, dans la souffrance. Au monde du Cambouana, yo papa avant Olia, il faut moi na Alia. Oui, pour moi na babandi Olia, mais biso tozo kufananza. Bazaba papa. Donc Yangwana, la jolie de Sekino, na énergie nyos, na ma classe nyos. Beauté. Toke de Liboso, Tokozol jamais, dictateur il n'y a plus jamais. La dernière génération, la dictature est Tikali Sima. Boyali Dembwana, jamais dictature, Boyali
Donc, dernière génération dictative, Totiki Yango, depuis le 24 janvier 2019. Voilà, d'abord le Minaïf Sebino. La Sebino, vraiment merci. On n'a pas dit qu'il y a il y a pour discuter le sous comment de bien. Pour Soledad, la famille. La question est sur vos années Yango, autre vos années Yango, pas la boca, sur vos Soledad bien. Donc, on a plus de merci pour la qui n'a plus. Donc, comment on a la diagnostic, le peuple d'abord. Union sacrée, autour richesse et l'État. Lutte contre la corruption et les anti-malheurs. Vrai changement de la mentalité. Au niveau social, santé, éducation, paix, justice, enseignement et Manabiso. Avenir Yakobo, ils ont un bon cabinet école est à la lieu d'excellence, de valeurs morales et sociales. Jamais tout petit mamou, il y a peu plus de congolais à siège, il y a même moyen de Manabiso. Togoyi, vraiment, des à la ascenseur, il y a ma vie, refuge des anti-valeurs. Qui elongo na ba membre topé ba cadre nyonso ya MDC mouvement debout congolais bande ko balandi bino mo bozaki ba témoin oculaire bo mo ndenge to outi banda aéroport nzela na ambiance wana en tout cas boyambi ya président Dr Kankou mukandizaki vraiment kitoko makasi bo mo ni place to ko sukisa bande ko bazaki na salle ba sepeli ndeko ndenge président la bango alobeli bango balakisi vraiment esengo makasi en tout cas appel ko ezalaki wana bande ko après mususu bazalaki Dimitri Bongani azalaki Bimash TV ezalaki pe wana président Junior Moiwa mo pe azalaki en tout cas on met azalaki koko ba toujours makasi bon ndenge toto sukisa en tout cas il est kitoko makasi debout congolais ezali parti politique oyo et vraiment la vision asika payer na eloko oyo kotombola en tout cas liloba oyo ezalaki parole d'honneur parole d'évangile il y a le président il y a ancien président il y a eu le père de la démocratie papa Étienne Tshisekedi wa Mulumba oyo ezalaki le peuple d'abord en tout cas debout congolais mouvement debout congolais MDC ezali debout congolais ezali parti politique oyo ekotombola vraiment ba peuple congolais pe ekotombola likanisi oyo akolobaki non le peuple d'abord en tout cas minga olobezali te na kotika ndeko na nga Naomi Samba oyo azali bongo moko ya appel ko azali pe moko ya kati ya Bimash télévision Naomi Samba natikele bongo maloba. Ok, merci beaucoup, merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet événement, de cet accueil. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis de près comme de loin. Merci à toi Bongania TV, merci à toi Dimitri Bongania pour les images. Continuez de vous abonner sur Bimash Télévision et pourquoi pas Bongania TV. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bye.